Bonjour, bonjour peuple congolaise. Lubumbashi, en feu, les milices armées de M23 sont arrêtées par les soldats zambiens venant de Tanzanie. Dans le track, sont au nombre de 6 000 visa ni passeport pour une identification réelle. Alors combien t-il? Ils ont infiltré na kati, ils ont mercenaires na kati, ils ont rwandais na kati. O baza ko bunisa Lubumbashi, bande ko tala ba M23, tala nanga makambo sala na kati ya Congo, ba sololi na ba Tanzanie. Négociation à chef de l'État a sala na ba pays nyoso mais tout monde comment mutuka Tanzanie et ememi banguna oyo batu balakisi biso bango ba Zambien batomboki ba moni ndenge batu ba na conteneur oyo bande kona bota ba track oyo na ba conteneur oyo tellement chaleur eleki batu ba bimi libanda babanda ko yuzwa mo mulunge e mo pepe bande ko yango esali kinzambe alingi biso botala bino moko makambo ne s'est passé eza somo bande ko ngai infiltration koti partout to éviter nani asayeboy eza Moïse eza Joseph eza nanga eza nani mais to ebi oya sola mingi na ba mutako sola mingi na bande ko ya Tanzanie eza nani bino mo boyebi tala bande ko ba Congolais sans passeport sans quoi mais ba na kasumbale sa bakangami bande ko ngai epesi pasi epesi mawa bolanda vidéo soki ba Tanzanie te mais tomoni bande côté mais avec force pe na grâce ensemble tomoni bande ko oyo bazo ko na katina Congo na biso bolanda bande ko ngai. Oui, bande ko nanga o bozo mona image o to le tebisino bande ko nanga izali bande ko ba rebelle to disons bato o ba koti pour ba infiltrer Lubumbashi baye na ba track bande ko nanga ba track combien o ekoti depuis combien de mois ba kotaka est-ce que Lubumbashi eza mobimba to Lubumbashi est infiltré déjà parce que bakar ebele à Tanzanie ils ont ba Somalien ils ont ba Rwandais banani bayaka déjà to veut dire na kati ya ville province ya Lubumbashi eza est déjà infiltré makasi to veut dire bato basa batali na banda kumoko ya kala bato babande ba zamba oyo ba zambien nde baye kolakisa omonika nzambe nde ala kate bande ko ngai to bakite ke no bato bakotaka na kati ya ba track mais to yebi mutu mo wabi siso ba Somalien bayaka mingi na ba track ba Somalien ebele bayaka na avenue Kasai bayaka mingi kokita liboso ya avenue Kasai na Lubumbashi wana place babatamaka na ndako moboye to tozana ba nani moboye bato ozo pesa biso par rapport à renseignement par rapport à ndenge to moni vidéo oyo ya bato bakangi na côté ya Zambie to veut dire ozo mona peuple congolais to loba nini soki nzambe te comment tozwa bato balakisa biso mutuka ebimi Tanzanie ekoti Zambie eleki bazima ba pays belé ekoti mais komi na Zambie na mawana na bolingo na ye amei ko bimisa mulunge na kati ya bakongo batatu ya mingi sans visa sans passeport bakangani d'abord Zambie akofuta bango mabe na bango tout bafuta visa et après ça akofuta bango destination wapi et boza ma passeport document ni oba ko voyager nango nzambe nde aza kokotla ba congolais eza moto mobilité mais oyo nyonso ensemble la kabi ke non nzambe asalaka po bato ba congolais losambo bonzi losambo futaka yango oyo bato oyo toyebi bango te bakangami destination c'est Congo wati na Lubumbashi basi bakoti une affaire combien de millions de bakoti combien de millions basi bafandi nanga sa kokosa bato woka Lubumbashi akimi na ya koki kuna te likasi soki wapi mais aye kobima côté ya Kasumbale ça alors peuple congolais beau partager vidéo massivement beau partager vraiment massivement et comme la bato nyonso o baza pour savoir information par rapport ya ba ndeko ya ba rebelle ba oyo ya ba M23 mokonzi ya mboka aza kosala tout pour atia kimia pe a maîtriser situation mais bato mosusu baza mposa ya ko déranger kimia ya Congo alors sali participer ma bande ko ngai sali participer ma bitumba oyo ko éviter banani baza kobumisa alors tozotanga koma mutu te mais tolobi ke non ndeko oyo sola mingi ba ndeko ya Tanzanie ezali ndeko Joseph to éviter ndeko oyo sola mingi ba ndeko ya Zambie ezali ndeko Moïse Katumbi alors to éviter nani azasima nanga pe aloba Swahili est-ce que nanga ne mutu aye kokoka kosola na bandeko ya nani apo to mona vidéo moko a recruter 1000 personnes c'est combien de 1000 personnes a intégré bakoti na kati ya armée na ye mais oyo bandeko na ngai ezali bato ba mercenaires imaginez bandeko ba sanguinaire bato baza sans cœur bato sans kotala bazwi bango baya ko ba congolais est-ce que baza posa ya ko récupérer Congo to baza posa ya ko bomba ba congolais
nazo poser question, est-ce que ça pour ça va congolais ou ça pour ça va congolais et on va libérer ba congolais ou ça va en otage ya nini ya ko ba mercenaires ba sanguinaire oyo ba ya ko boma bato parce que yeba ke ba éthiopien ba rwandais ba nani baza souci ya congolais ko baza pour ça mbongo na bango ba tia dérangement na ville province ya Lubumbashi ba déranger partout comme na Kisangani bazo ko komate et on va ko kota par-ci par-là. Alors tolobi oyo momoni eza track moko oyo eza ba deux côtés différents. Mais eux aussi kotaki ebele basi bakotaka bakenda côté avenir wabi côté Kasai na côté square côté moboye na ndako moboye place bakitaka totuni est-ce que ça normal to eza nene et makambo oyo tozola kisa bakonzi ya mboka ba ya kotala po ba ya koyeba banani baza kotia dérangement na mboka na biso est-ce que toko souhaiter ndeko nanga akota oyo aza kobenga ba étranger ba ya koboma ba congolais oyo tolinga mokonzi ya mboka a travailler na kati ya mboka na biso. Peuple congolais, partagez la vidéo massivement. Bon s'abonner à tout moment. Tout le monde a information fiable, information à temps réel parce qu'ils ont radio télévision, ils ont pensé à s'abonner, et bah toi dans information oyo les a qu'on se passer dans la République du Congo. Boyo kandenge Zambie azakobela ni. Boyo Tiliko pampika pano pawe bridge. Hii track ya mene muona, hii track ya Tanzania yanyamula bantu fulu. Hii track ya mene muona ya Tanzania ibali mukati. Bantu bamba kukonkonsha nishi kwapya hii track ya mene muona. Yanyamula bantu fulu mukati mu. Bantu abo bamene muona abo bamene bakala paja hapo yanyamula bantu furu mwabaona bamunyanza ngwaba track ya Tanzania sivintu abo banyamata abo furu mu container furu abo mwabaona ndiye mavuto yametupitamo aba Waswahili fulu bonsaba mwabaona sivintu family sivintu ndiye bamene vichitika kuno apa lelo pa 23 lelo 23 shuwa Radi TV ne makambo 2024 biso nyonso mingi Radi TV to s'abonner chaîne na biso ya kitoko chaîne na biso ya malamu solingo zo makambo nyonso ya RDC na Radi TV. Merci mon ami Emmanuel na Irlande chaîne ya kitoko sale biso Radi TV mingi to s'abonner to sala wana solingo makambo nyonso ya Congo. Politique, sport, théâtre, musique, mamounyonso ya Congo, Radi TV, azana pona ba Congolais tout, boza partout au monde, soko bala étranger, bala mondele, bala West Africain, bala boye, yebisa mobali na yo, yebisa mwasi na yo, atala mingi Radi TV, ay mama mboka na bino, po yangone makambo, yangone ba chaîne kilelo. Ba chaîne vraiment ya kilelo quoi. Tu bien de la rente na Radi TV. Tu de la rente. Tout la musique tu bien de la rente na Radi TV pour Radi TV ne makambo. Pour Radi TV ya ngonde ya sika makambo ya sika ça na Radi TV. Mani mon ami. Merci d'ailleurs. Tobi si Prince d'Angola balobi bo s'abonner massivement na Radi TV quoi. Toujours ba news et pe ba sango ya mboka na ndenge ya boyenge bene ya bosolo quoi. Donc na sengi bino ba nyonso bolinganga bolandanga na Radi TV. Abonnons-nous. Mbali boso boyoka. Abonnons-nous sur Radi TV quoi. Aïbo